Watomoni Jeep ya Mercedes ipena ekuba ya cher. Na ebite est-ce que vous avez information ngomboto? Wana Mercedes Maybach, wana ba dernier cri. Et vous avez 500 600 000 $. Ba net niveau ba car ya boy na mona c'est comme si totika na biso ka ba course yo bato basala kana fali ya. Keto tika pour les autres tika na. Oyo mais la pema ya pamba ya violet. Il est dit ça boni ba car fo ba tata mola rango. Boni ba car ba star. Rick Ross azana ngo kwa Jay-Z pa azana ngo. Voilà. Wala ba car kolo. Toza biso nyoso ba congolais yebisanga na Congo na biso depuis Congo ebanda depuis série ya ba vie na biso ba wendo kolosoy ti Congo lelo yebisanga mwasi nini ya mwindu o nzamba sala kitoko koleka sindile ke depuis Congo na biso ebanda soki nga azalaki neti Kofi nazala na mwasi moko azongenga mwasi moko kitoko o depuis Congo ebanda mwasi kitoko bongo atikala ozala te mais atana bala na olukana comme c'est deuxième femme. Ce qui m'a peine à Kofi, parce que Kofi a dit pour Kofi a mutema makasi. Ils n'ont si bien moyen à comparer succès album na succès album ya Gez moi tezate parce que ils n'ont si bien album ne kutana na mutakala ya moi simoko o azara pe célèbre. Ils n'ont si bien mis album le 26, le 28. Mutakala ya fiwana o ya moi si ya frère Mike et bimi na internet et bouger réseaux sociaux et lié na album ya Inosbi. Ndenge nga na tikisa patience musique, est-ce que rebo kondima Inosbi a tikisa musique? Elengi wana ya relaxa moi libele na Instagram, relaxa moi libele na TikTok. Est-ce que rebo kondima vie ya sika ya kolata ba pantalon, kolata ba robe milai na ebité? Arrête de pia! Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Ce qu'on oublie que la danseuse, c'est toujours Kofi Makambo. C'est que Sandraline n'a pas causé la Kofi Makambo alors. Mais Sandraline a tiré la cause la Kofi Makambo. Sandraline a lobby, bangonde bazalaka ceux qui va voyager, ba qui soif, ba bete la vie, ba tourne ba couloir. Au moment où bimana mwana mwasi o asengi yo ye moko ke vienne ana soif sunganga. Libabe ya kate. Ke vienne ana soif sunganga. Wana ezalaka na ba inconvéniente nati ngande na boye finyo surtout akosenga nga kinoken nde naza boye na kokate mais soki na sungiete comme isko péché banaki bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24
bongo minda pelelele soki courant ekei mobangi na groupe électrogène ezali wana okosentir kutu teke courant ekendaki awa makambo ya okende koluka mai na bakantine eza te mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mobange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film jeune nini oyo arevaka kolongola fi wana sous-vêtement te leo na Congo même whisky wishi ya jour mo na koti alali position mabe ebisinga na olota sindi nabi ba jeune na bongo za ebele o ba bali ba reva ka to pas whisky zela na on a expliqué exemple moi muke to pas whisky whisky alali biso siko to koti alali nda kupolele to moni ki lati whisky depuis zo ninga to la musi whisky boy pwane ote de na ko pate depuis na olota sindi siko yebisanga ba jeune combien o balota ka sindi na ba vie na bango à part whisky wishi ya biso to mona live Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Mwana bendana 3 jours de fête de la femme. Awa chez Djongade Ngandantaba esika oyo ambiance ezali kolala na niveau ya 2 fois te Paris ekozala tomber sans résistance na cadre ya mois de la femme pe le 8 mars auto célébraka journal international de la femme yango chez Djongade Ngandantaba babongiseli bino 3 jours de fête de la femme avec artiste ya 2 fois te na programme lokola mokolo ya vendredi 11 mars 2022 bokozwa artiste musicien Suzuki Luzubu 4x4 elongo na groupe na ye bakosepelisa bino oza kolia oza komela pe oza kopina. Le vendredi 11 mars 2022 chez Djongade, venez savourer la bonne musique et puis bonne fête à toutes les femmes parce que les femmes on va les honorer le vendredi. Et mokolo ya samedi 12 mars 2022 bokozwa CNN Alligator elongo na groupe na ye oyo bakosepelisa bino na banzembo ya kitoko. Journée internationale des droits de la femme. Alors ba maman bino batu bozali à l'honneur. Botina ba texto na bino, banzembo bino bolingi, toyembela bino banzembo selon choix na bino. Dimanche 13 mars 2022, Sombele Souka Bisanga, Bokozwa, Emilie alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona, Wenge Poussala Tofanda, Bako Bini Sabino Barumba solo solo, Peba danse ya Elengi, Ozako Lia, Ozako Mila. Chez Djonga Denga Nantaba, adresse Zaka Kasemoko, numéro 12, rue Puy Dixmer, 94 310. Orly, Ozamo Bimba, na kati ya Paris, pe au vivre événement. Poche Djonga Denga Nantaba, yangonde moboko ya ambiance na kati ya Paris. Non, ba supporter bagangi. Alors mbote bandeko balandi ya chaîne na biso Fimbu na Fimbu esengo ezala toujours ya biso ya ko produit ya ko pesa bino toujours information à temps réel. Alors na osenga kana whisky ushia qui est la réalisation ba merci ebele pour la confiance na ainsi que confiance ya mokonzi na biso Ken Piana Makizembe. Une fois de plus bienvenue sur votre nouveau numéro. Alors aujourd'hui je reçois pour vous Ken Piana Makizembe plutôt Pali. Ngala benga kae le prophète. Autrement pe na benga kae l'ambassadeur ya polémique po ye moko papa na biso Koffi Olomide Mutu anomae
ambassadeur ya polémique. Alors mbote ken pia na Makizembe. Ouais, mbote Dina Ajay. En tout cas mbote na bande ko nyonso ba Holanda biso na banda mbote pa ya prophète Emmanuel Dodi, prophète asunganga na mabondeli, prophète asunganga na makambo ebele. En tout cas na bolingo nyonso prophète Emmanuel Dodi apesa ngai en tout cas na koza la engate surtout na mabondeli yo asala rapona ngai. Vraiment il faut na bandaka mbote pa na parce que azo mériter yango. Mbote mingi na prophète Moïse Kabodi o azolanda biso vraiment bambote na epe place azali mbote na whisky wishia mbote na yo moko pe. En tout cas mbote mingi na trésor d'Anis depuis les États-Unis d'Amérique. En tout cas bien de choses à toi papa social. Ken pia na Makizembe to bandana na sujet oyo ezo premier makasi na journée de loke fali asomi a payé car moko ya $500,000. Wana ba immeuble te wana. Makambo za solo. Bon, omoni Fally Ipupa aza artiste o il faut qu'on féliciter. Donc wana ezola saka résultat ya musala o Fally asalaka. Lelo to lobaka Fally Ipupa a signé ba contrat moko ya makasi. Résultat ba contrat makasi o Fally Ipupa azozwa toma ba résultat nango na bandaku na mituka cher tala nouveau modèle ya Jeep ya Mercedes na Afrique awa bazana ngo kaka yena DJ Drogba nde bazana ngo. Donc eza Mercedes moko ezo coûter ba €500,000. Ozo comprendre? Donc eza Mercedes a cher pour osomba Mercedes wana il faut ozala artiste oyo ozana kati ya actualité oza artiste oyo o signé ba contrat moko lourd parce que car wana c'est pas donné à n'importe qui. Ngana yoki déjà ko to Fally banzela na biso basele wana azotonga eloko moko ya munene oyo kokamusa bato atonga eloko moko boneti plage place ba hors bord bandoya donc ba biloko ebele donc pona ngai vraiment na habité na moni mbuta alikasu pa benga akwa informer biso pe susa problème ezate. Allô mbuta. Ouais, bien. Nabi tozana émission na habité dans to sur la maçon ça après na moni Fally Ipupa internet ya indi awa to moni Jeep ya Mercedes pena ekuba ya cher na habité est-ce que vous avez information mbuta? Oh ya mbino na émission ba di pardon na kei. Te na lobby ka boy na moni Mercedes moko zo circuler na internet. Est-ce que au moni yango? Na yebi na zo ki da image en kala. Oh, oziango Mercedes ane koza ba combien mbuta? Wana Mercedes Maybach, wana ba dernier cri. Et koza ba $500,000-600,000. Ba $700,000-600,000. Ba $500,000-600,000. Et là Maybach mais format Jeep. Mambo tu obi ke soki ba prix wana eza ba demi immeuble na Kinshasa. Ba immeuble. Yo continue l'émission de bolo sera biloba. Eh yo na siro benginga peut-être par hasard mais nga azala na kati ya émission. Yango to bande émission ka siko yango na tuni par rapport ya Mercedes moko ezo paniquer déjà internet. Voilà exemple para bigete wana bakar ba président ba république ba tambola. Wana bakar c'est pas donner n'importe qui quoi. Dans ba karo ba niveau ya ba président de la République ya ba Afrique ba somba. Président ça soit tambola kana. Ba président bele ba tambola kana. Maybach. Oh. Je crois Fati pas aux Maybach. Ah ouais. Mais quand même Musala Fally ezo kende bien yango ezo sombisa e biloko ya cher hein. Ah oui hein. Na mukili soko travailler te. Ozola o koksa rêve na ote. Biso no to travailler. Oto koksa ba rêve. Yo zo bosser dire na film. Oui. O koksa ba rêve na ote. Pourquoi pas? Nambuta. Intégration à côté la rebelle na pays car moi ko bien ça yo. Mais ba net niveau ba car ya boy na mona c'est comme si totika na biso ka ba course yo bato basala kana Fally ya. Tika pour les autres tika na. Oyo mais la pema ya pamba ya violet. Okoya ko sala diarrhée o lobaki. Diarrhée verbale. Position de tirer bande koto weli ni mwana mango. La profiter, la Rosa de la profiter la principale de Batangui Brice Lolendo, le seul Congolais ami de Bill Gates, et puis dans l'incontournable Dylan Chisol. Dylan Chisol, on dit Bakar, faut que tu mettes mon langue. On dit
Voilà. Voilà ma cara Piccolo. Voilà. Vraiment, en tout cas. Voilà ma cara, ma belle, sur ma Placide Ebe Walinganga. Je n'ai pas Placide Ebe, on a Deo Muzungu. Voilà, la belle, sur Deo Muzungu. Ah, Coco a raconté. Eh, Coco a raconté. Dans la lagisera, il va jouer Coco a raconté avec Bandé Condolelo. Oh. Danger. Danger. Et Kondo, Kébé, on dévoile 15 ans. Danger Mbouta. En tout cas, na sepeli à trop, na benga ce qui te vidéo. Merci beaucoup. Merci. On comprend des dîners. Donc il fallait à ça artiste, on a pas un débat facile là. Dis pas vraiment c'est ne pas donner à n'importe qui. Ok, on va Mboutalika Salobit. Et ça il y a président de la République. Vraiment. Ça tu sauras lingi te côté si quoi sujet. Tout le monde artiste c'est toi en général. Tout ça sujet a fallu soit tu te close yango peut-être. Tenanu te toko clore déjà sujet OT. Dans une préoccupation moko warion moko benga kinga. Arba ke no alinga ka fali pour pas fou amoureux ya musique ya fali pour pas mais aza déçu na comportement ya fali pour pas. Tandis que ba orphelin mingi bazo souffrir. Au moment où batu mingi bazo souffrir même ba veuve ba orphelin et tout qui vous appelle bon wana ka sali don a aider bango atongi bango ne fils que banda ko moko ba fanda po batu musu bazangi ba place ko fanda ma ko somba ba mutuka ya cher bongo. Mais Edina na loba côté la net ba fondation c'est que wana za orienté wana za orienté lokuta kota la lelo les seuls artistes au afongo la fondation et sungaka ba orphelin et qui ndaka ko visiter même bateau bana ba guerre na ba est ça fondation fali pour pas asungaka na Kinshasa te même na ba pays africain où ils ont ba difficulté yo yebi les seuls artistes au même bilan il y a plus de $150,000 qui ndatika na est pour kuna côté ba guerre ezali les seuls artistes au qui ndaba bimisa ba maman na ba maternité donc il fallait pour pas ça les seuls artistes autres mona kenda na ba bumbu kuna akenda kotala ba ndeko na biso o bazana mo ba problème ba difficulté akenda ko sunga bango akenda ko tia kutu ba mai na ba kiseso donc côté wana vraiment muto wana zane orienté donc on a préféré ko poser na question ya marambo mususu ya fali parce que soki azalaki marambo ndeko na biso tunio so ezaki fali asala ngote tolinga tokende na moi débat mais fallait asala ka biloko wana déjà trop to monaki ana moment ba confinement fallait asengi moi ko sangisa mo ba forme ko aider bandeko oyo bazana ba possibilité ko tia ba provision te donc c'est ça to ko ta sko na bandeli pena émission to ko ta ko sujet ya ba artiste yo so pona lobaki soki to banda émission soki to tia komba fali c'est mettre le bara masolo fali to silisi ndeto koti masolo ba musicien mususu. OK. Waneza pas selon yo ningo lo bientôt bandaka toujours na fali puis to koti ba musicien. Waneza injustice selon. Non, eza injustice parce que marambo fali osala muto akoko sala ngo azate ana bito sisi page ya fali siko to kota ba page mususu to ko bande émission na nini. Lekele yo. Banaki bakinoisi ya solo ba vrai chéri ba tantina soupu soki olingo bimisa bote na oyo elengi bote na yo ya lola dans le salon de coiffure dame oyo ko bimisa bote na yo lokola na lola yango yo salon j'en suis coiffé et bengisi bino nyonso ba vrai chéri ba vrai tantine tuna ngai nini awa na salon j'en suis coiffé bazali kosala nyonso o ngai elongi na ngai mikugu ngai elongi na ngai ezali bien te esimbaka te na ba coiffure boye to suki na ngai manyuka yeba ke awa na salon j'en suis coiffure ba kosala o kobima kitoko na niveau ya 2 fois te na salon j'en suis coiffure bazali kosala nyonso lokola manicure pédicure tissage défrisage coiffure mariée pose lace pose closure pose cils plaquage ongle maquillage make-up soko kotaki kao okobima ok na niveau ya kosakana te soki okomi na salon j'en suis coiffure okokuta bazali na takeaway na bango mwa libanda wana c'est-à-dire mini terrasse oyo ko permettre yo atoyoki nzala okolia mwa loko omeli mwa jus na yo oza mobimba adresse ezaka kase moko salon de coiffure dame j'en suis coiffure ezwami na croisement des avenues Kasavubu na Oshwe numéro 2 en face ya hôtel Picasso na salon de coiffure dame j'en suis coiffure yango nde ekobimisa beauté na yo oyo esengeli ozala nango na lola dit amen ba supporter bagangi
namoni pe biema na lelo na ebita biema boye pona ni ba kagule tout ni nyango kaka. Bon, santé za pepele na lati boye parce que bato ba linganga na internet te. Nandeni. Ki mutema mabe moko ekoti na internet nazo ebisa yo nazo ebate soki bato ba linga nini. Siko na bandoya na laksa face nanga mobimba tandis que ezana bato ebele bazolinga résistance nanga te surtout beaucoup plus ka ba ndeko na biso ba journaliste musala moko supona bango susi na bango zaka ken pia na limwa ken pia na kombwane za la sute ken pia na kundama na ebite na mabe nini na nyongo nini o na nango ya mutu nana mabe moko na sala mutu te na yebaka te pourquoi bato balinga mo bakabal moko boye parce que ba makambu to sale makamsu na boya ko memango na ba internet to beta mo bakara mais et ça la moi pas si trop Po biso tozoyo ka qu'il paraîtrait que ba journaliste musu ba sali moi zo parce que Kofi Olomide anoma ki ambassadeur à polémique yango ezo créer comment ezo créer moi jalousie wana na ebité par rapport à ba Kofi soki anomenga ambassadeur à polémique te na Congo akonomé nani parce que tokutana na bango ti tokenda na bango tala edina to bombaka te tokutana kana ba journaliste pena to sangani ata 30 40 mais yo kaka nde Kofi ati ozo kompa te to sangana ka ba 30 40 pena tokutani biso nyoso sikoyo s'inspirer kasi o bouger place bokutani ti ngala ksa bango ba démonstration partout tokutanaka o santé pena que non toye tokutani ebele mais nga soki na s'imposer wana beze botami mbalamo musala to sala reza musala ya beze ozo kompa ya musala ya beze biso to sala ya beze te kolongoli mwasi bilamba osise mwa muke tout ça non biso to sala ka beze ya ba question oko pa beze pena côté internet bo bato ba lobeli pena biso to linga bongo concernant makamba ba beze pena makamba ngo zo circuler photo moko ebanda ko circuler awa ya Kofi Olomide na Cindy Leker bazo pesa na bisou mais Kofi Olomide aloba que non ezala na juste montage siko deuxième photo o ebimi lisusu Kofi na Cindy balati pe ba ensemble pesa ba maputa et tout à monde amoureux ba simbani maboko ko lobani ni par rapport à ça nga na mona ba congolais baza muite mama be soki Kofi Olomide alati même elamba na sœur na biso Cindy Leker na mona ta mabe moko te to mona pe fali pour pana Kofi balata balata bilamba ndenge moko na clip ekachaka na bité yo potuni question par rapport ya photo ka ndenge balati bilamba moko ou bien te na tunya opambate parce que à part photo na ndenge ezo circuler ezo loba mape ke Cindy Leker aza deuxième femme confirmée à Kofi Olomide le roi yo zalaka mwana ya Kofi mais quand nous ko expliquer biso makaba ngo ndeni bon nga zalaka mwana ya Kofi te nga salaka musala na za netre lelo edina na yebisa yo Kofi Olomide batu bazo taxer ye Kofi awanganaka photo liboso awanganaki siko ya mibale te oloba nini c'est que Cindy abimaka na Kofi faza la claire mama toza biso nyoso ba congolais yebisanga na Congo na biso depuis Congo ebanda depuis série ya ba vie na biso ba wendo kolosoi ti Congo lelo yebisanga mwasi nini ya mwindu o nzamba sala kitoko koleka Cindy Leker depuis Congo na biso ebanda basa kitoko baza baisha okoko baza tala kotangela nga kutu kombo Aisha te Aisha na minute aza na mboka na nga na bota makalemi na pesi ba mote mais na oyebisa yo mwasi ya kitoko na niveau ya Cindy Leker non na mona été depuis Congo ebanda surtout soko tali Cindy yango moi mbebo na e moi rose moko boy na mona te na oyebisa yo batu lelo ba luka ba komisa Cindy neti ba photo zokanga na Kofi seke bolingo ezali mais yebisanga Cindy ka ndenga zana tolongole pa Kofi akende swati ko yemba na église neti ya Joël Francis est-ce que otika Cindy pena l'aise Cindy même akena ba église ya ba Moïse Mbi akena ba église ya ba frère Mike Kalambai mwasi moko ya tema za kitoko makasi aza mwasi moko boy oyo soki azaka pembeni ya leader ba qualification na nyoso to ekoya soki nga azalaki neti Kofi nazala na mwasi moko azongenga mwasi moko kitoko oyo depuis Congo ebanda mwasi kitoko bongo atikala ozala te mais ata na bala na luka na comme deuxième femme soki nga pena Kofi parce que Kofi atikaka ye po Kofi aza mutema makasi mais nga alobi boy soki ngai Kofi mwasi neti Cindy depuis Congo ebanda mwasi ya bongo na tomona te ya kitoko bois noir ya bongo mais pona nga na souhaiter na comme deuxième femme automatique nga kutu na pesaka Kofi ba félicitation abetaka na Cindy kara ana mutema moko donc na ebisi yo
depuis Congo banda mutatika la kozala na mutema makasi neti Kofi azate parce que ceux qui lelo sindi akeneti na orchestre moko boye kaka ba orchestre minene ya mboka na biso o inane kozala kutebele des jours yoki zemi des jours yoki de abalati ba alliance mais Kofi aza mutema azwaka tant que mwana na ye oyo ayekoli muziki na quartier latin bakitoko wana nyonso ye na kati ya quartier latin donc oyo ekamusaka bato ekamusaka Kofi te Kofi azwaka sindi fi normal ndenga azwaka ba Didi Stone siko toboyi to lobiki donc Kofi azwaka sindi comme fi normal siko azape mwana na ye propre te comment fais-tu que vraiment lata bilamba ndenge moko partout azokende mais balata bilamba ndenge moko te sindi le cœur aza mutu ayembaka na quartier latin OK aza chanteuse oyo aleki nanu ba chanteuse nyonso ya lelo na koyemba lelo sindi le cœur soki alati bilamba ndenge moko na patron na ye po ni bato bamema ngo na angla bolingo yo kasi soki ezala pena Kofi pena soki ezala pena Kofi alulaka sindi le cœur ndem su lelo Kofi abotisa sindi le cœur ata mwana moko bana mibale ata misato mais Kofi aza na mutema ya kolinga bato basalaka epa na ye te yango monaka force ya Kofi ti akoyaka te donc Kofi depuis banda quartier latin tioka ba danseuse nyonso anona bimai na Kofi tosalaki na Kofi bakoselaka Kofi makambo soki ezalaki Kofi abimaka soit na ba danseuse soit na ba chanteuse ndem su quartier latin koya parce que na entreprise nyonso tout soki botieka bolingo liboso mbala moko monaka ba entreprise ana ezolala Kofi Olomide quartier latin sali plus de 40 quelques des années ti lelo ezaka na moto à succès après yo kendo qualifier Kofi mususu akoza basalaka bolingo na sindi Kofi alingaka impressionner bato image moko boye po comprendre yete neti musu alingaka pe ba fille ya quartier latin atia bino ba leader musu na distraction yango monaka Kofi soki abandi bitumba na baningane ba collègue ne ba musicien omona bana course ya succès papa omona Boke seigneur so Kofi azala nango course omona boke sana nyonso elali Kofi azala ra place na yo wana a maintenant ra place na le seul secret ya Kofi yango secret o fali azwa ya ko toucher mwana mwasi wa azo sala pa na ete donc tika bato baloba biloba loba pona sindi le cœur menga on a yebi secret ya Kofi Olomide Kofi atushaka fi moko te o atiaka makolo na kati ya quartier la terre yango esalaka force ya Kofi Olomide ozo comprendre OK to boite ba argument zo pousser apparemment ils a solide mais nangina zongisa au moins sima muke so ko lobiki ba danseuse ba kosela toujours Kofi Makambo c'est que Sandraline n'a pas kosela Kofi Makambo alors mais Sandraline a tikala kosela Kofi Makambo te Sandraline a lobby bangonde bazalaka soki ba voyager ba ki soif ba bete la vie ba tourna ba couloir omoni ko bimana mwana mwasi o asengi yo ye moko ke vienne ana soif sunganga libabe ya kate e vienne ana soif sunganga wana ezalaka na ba inconvénient mais que yo moko patron de okomi kozwa ba danseuse soit ba chanteuse neti ba sindi yo komi o proposer bango pona ba excellent salaire faut peut-être sala bo wana nde place mabe kotaka na orchestre mais aneti mutu ana nzala asengi alobi sombelanga gâteau soko sombeli gâteau siko yebisanga lisumu eza wapi nzamba akondane na nini parlo ngalo ba ke Kofi Olomide za papa lisumu mais bana bazalaki na posa ya lisungi ba ke ba États-Unis kuna Kofi azala kangela ba mettre ba kengela bango siko ba malili réseau beta retour wana ba songela père na bango ke père en tout cas sunganga lelo o msopa lobi ndenge o kuna yake senga lisungi ngape sunganga lelo wana eza na cadre ya kosunga bato ozo papa eza na cadre ya kosunga bato ito pale ba créer na matière nini ozo papa wana eza lisungi mama kolinga nati ngande na boye finyo surtout a kosenga ngaki noken nde naza boye na kokate mais soki na sungi te comme isko péché même si na sungi te comme péché comme lisumu total wana eza na osunga yo mais l'axi te ke comme ngana bolingo ozo comprendre donc bozo agama ba Kofi na ba angle bozela te Sandraline loba clair ke to sala ko senga vie parce que malili a poto le kaki alors pito pale makizembe tout le monde a fait ba vidéo moko zo circuler Kofi Olomide na Goma alati bien tenue militaire alors selon ba vidéo ana batu pe bazo commenter bazo ba que non il paraîtrait que Kofi Olomide azo kende ko bundisa Poutine puisque trop c'est trop Poutine a nyokoli monde par rapport à ça bon na moni vidéo mo pe zo circuler ba che Kofi alati tenue militaire asimi godoma zo matavion batu balobi Kofi a guerre contre Poutine maintenant ya besayo o moni Kofi Olomide soki azalaki soda alinga azala le seul
soda oyo alingaki abangisa Poutine na monde na sens nini tomona Kofi abunda babitumba ya miziki awa soki combien des années Kofi azala toujours vainqueur siko soki Kofi Olomide azalaki soit soda alingaki azala soda oyo alingaki abangisa monde koleka même Poutine parce que soki otali kaka vie kotala kaka Kofi apamba soki otali kaka image kaka ya Kofi azalaka na image ya ba commando américain. Imagine pena ba commando américain parce que lelo okola tapé teni wana po simba yo il faut la na spé pena ya ba commando tala nenge Kofi teni wana na image yana o ba ochocha Kofi ba bia ke ko bundisa Poutine ngana yo ki il paraît kuna Poutine alali mal à l'aise que Jomoko boye azoya guerre contre ye atala boye amona image ya Kofi abule pena commando a solo nda azoya siko ko bombarder babi Poutine kuta sengi cessez le feu asenga ki armée français armée belge et a ko soutenir ye po aki armée moko boye ya makase bimi na Afrique bazoya guerre contre ye o ateti nango image yana bachaki ya Kofi ya eba eteke eza nango batu bako c'est la Kofi makambo Kofi azana ye artiste et musicien, mais Poutine a bangi Kofi grave. Donc Poutine a bangi Kofi, a zobulé Kofi neti Belnaden, a koé lanzela nini a bimi anali dessous nini. Tela Poutine a commencé à cesser le fait na Kofi Olomide. Tandis que Kofi a zone civil. Bazu image ba trafiquer ba kosi Poutine que non. Ya zoya pena yenda zoya sil sa guerre Poutine a koti panique ateli présence ya Kofi ateli façon Kofi azo mater l'avion Poutine a bangi na epamba ba congolais ba éviter image ba tu Kofi azo sané makambu en tout cas pito pale to beto kota un peu na makambu ya artiste na biso comédien Sai il paraîtrait que chez Djonga ngandata babitumbe bimaki kuna grave parce que Sai amelaki alangwaki y avait groupe ya bato oyo bafandaki bazo filmer Whisky monsieur yelanga téléphone bazo zo ba image na ebité ce qui solango za ndenge nini en voyant que non artiste na biso aza vraiment comédien moko se respectera ke ko bunda na ba niveau ana et puis ko lango mais ngai pena na okamwa na comportement ya bande ko na biso ba congolais Fisto Sai aza artiste munene ya mboka na biso bino mo bosenga biso to protéger ba artiste na biso ba kufie belé ba batikali to protéger bango ndeko na biso Fisto Sai ake poto akei peut-être moi vacances apema pona Kinshasa travailler moi mingi siko mutake ko pema ake na nganda chez Djonga emsa meli moi dring ya muke yelie bino bandeko na e ba congolais bozo filmer ye vraiment bozo filmer ye asilika e komi makambo ya makofi na kati ya sali ya chez Djonga et puis si mange bien te kotala ndeko na bino congolais bozo menacer ye en plus bato ba yo la Sai intervention bazaba ndeko na biso ba ivoirien oyo ve na biso Djonga tia comme sécurité na kati ya place et ça qui moi passe maintenant na soli masolango na ye moko saite na ve Djonga ye moko te maintenant aluka na benga na eba au juste ezalaki nini comment e komi na état petit Fisto Sai bandeko na eba congolais bakende ko bundisa ye intervention et ye ya bandeko na biso ya ba ivoirien o baza ya ba maître nde basali Fisto Sai intervention nga esala nga vraiment mutema pasi meto lukato yeba Sai yango azalaki na dringi ya niveau nini parce que eza place yake comme vacances comme la nepe dringi na ndenga lingi tobi ke awa Sai azalaka pena na batan difficile kuna peut-être akia pema asala mwa ba ambiance na ye oyo azwaka occasion sana Kinshasa te eza na ndenga ya mabete sikoto ke pai tozonge pai Sai aza artiste mune na mboka to boita ke vacances il faut me camper ko se défouler et tout en étant un grand homme na Congo na biso est-ce que ça est important amela comme na niveau ko langwa tina niveau ane comme babitu bon niveau ya ko langwa na ebité mais biso toyoki makambo ebimaki neti ya bitumba ndenge bimaki na ndenge toyokaki il paraît azana kuti mais il faut to luka ve Djonga aza ve na biso OK Auto ça la rapide. Alors vieux Djonga, bonjour vieux. Bonjour Ken. Vieux Djonga, excusez vraiment to tourner mission moko awa. Vraiment ba zo benga biso trop balobi. Fisto Sai azalaki menacer na kati ya chez Djonga. Na ebité meka ko expliquer biso problème nini le kaki o esenga ba menacer Fisto Sai. Donc il paraît sécurité aux oies ya ba ivoirien de sauvaki Fisto Sai. Mais quoi expliquer biso ça problème ni? En tout cas, non,
grossesse ezalaki même pas ezalaki agression te ezalaki juste mwana petit susi moko ezalaki na place moto afandaki nga mpe na mona ete ezalaki agression te ezalaki juste kaka mwa compréhension ezalaki place table yango ezalaki mais ezalaki pe ezalaki bato ezalaki na bango ezalaki même pas frisson donc ango ezalaki te mwa mboye mebimaki mais ezalaki frisson te ezalaki bato ezalaki na bango ndesi pour ça. Mais parti lebo abengi biso alobi eza na bato place afandaki bazalaki kofilme saisai r saisai atimbeli asengi baefase baimage nde ekomaki mwa problème. nga mpe nayokaki parce que namonaki te apres nayaki intervenir ezalaki nango te ke neti agression ya nzoto basimbi te bato bazali na fiston peti na biso ya kitambo stome nde moto bamekaki kosacharge na bato ezalaki mwa problème problème ezali nango te fiston mena lese aki palese ve nalobi bato bafilmaki ve yo oza vie na biso tozala pena clair biso tosalaka émission tolingaka tozwa badetail nyonso na source vie kisi nini osimbi oyo congolais nyonso tu akomi kosala désordre kaka na nganda na yo tandis que toyebi na Paris banganda eza ebele pourquoi komboka ya nganda na yo toyoki kuna héritier ayaki kobeta toyoki makambo elekaki kuna désordre saisai lisusu kaka chez Djonga kaka nde ezobimisaka problème est-ce que okundi taba ndenge bato mosusu bakundaka bataba na baplace na bango te mpo ozwa basirise ozozwa sikoyo kisa biso ezali ntango ela kota liboso ya bersi moto okunda yango mpena makasi yango elisala menga na pesa mabe donke ntango ela kota na bersi ela liboso kisi otikela lokala okisasa yango otefela moto mais ve nga nakoma chez Djonga te ve nga nakoma chez Djonga te ah 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 en tout cas fait Djonga merci merci ndenge ok ok merci beaucoup vie Djonga zela kozala kolongwa ligne te tookotisa saisai déjà mpe azokota awa kaka mpo esala biso kaka bien mpo saisai apanike mwa mboka ya makasi babia bato bapio menance saisai basali bien te vraimen esalaki biso mwa pasi internet eningani ah nga alobi vie na nga Djonga mpe bato ya kitambo na biso baza mystique mais vie à part ça saisai eleki na mabelo yambaki ekalme Allô leader, allô leader. Allô leader. Allô. Ouais leader, Fiston saisai. Bino bana ba place bien wenzila kwa. Kinshasa eza paniqué leader, tozoleka muna azwa bino mwa 5 minutes. Kinshasa eza paniqué. Allô. Allô leader, Kinshasa eza mwa paniqué. Toyoki il paro zalaki menacé na chez Djonga. Yango na lobi na benga vie Djonga. Connexion. Allô V. Allô leader. Allô leader. Allô. Ouais, tozui Fiston saisai tolingi toyeba sango epanzani awa ozalaki menacé makasi na nganda ya chez Djonga toyebi ke wana eza nganda na oyo ya vie no mpe na ya kitambo tolingi toyeba pourquoi bakomenacé oyo na place ya vie na yo moko ya kitambo. Non, eza lokuta bamenacé nga pa Djonga sécurité ezalaka nano pa Djonga wana nanu donc mpona bato mosusu eza nano mama na nanga artiste nazalaki à l'aise ezalaki bien yebi kaka place anda tika tozomela mwa moko botoso nalingai yambo boye yebi mpe kaka mpe mwa sécurité mpe ezalaka ta mosusu
neza na kaka to moté ya mabeo ba menacer ça jamais. Voilà. Po ba lobby Fiston ça yo za luko botola congolais moko téléphone pour filmer ki on a moi drink yango créa ki moi compréhension makasi wana. Rien l'autre. Monsieur Jongana na zo chérie nanu. Oui. Melo nangwate. Parce que pas Jongana ko na teke na yero ko na net star nanu na yena no pa ya grand frère na ngai. Voilà. Pa ya ndeko. Donc carrément donc nga makamanga no za contrôler. Mais sauf que yebi ka masanga. Ezaka na bata faut calmer donc ezaki na bien eloko mo mabe ezaki te. OK. Merci leader. En tout cas, moi souka pona ba fanatique na yo baza déranger na Kinshasa que non babule neti bazokisio kuna na nganda chez Jonga da batu baza na moi panique makasi na Kinshasa. Na ba complication et na kejonga donc batu baya na ba staff dawana chez donc bon bobanga la binote. OK. Merci beaucoup leader. Tu as dit que santé est bien, tu as dit que séjour no pe na poto est bien. Ndengo expliquer pe ba congolais ba landa biso c'est Jonga sécurité za assurée. Donc on a soko ke mutalbosa ko protéger on a chez Jonga et moko pour acha sécurité ya nyama. Donc ça libiso bien. Na biso ken bien yo français na lingala mais ba protéger on na mnomo zo yokate. Voilà, danger. Danger. Merci, merci leader, merci beaucoup. OK, Edina, tu continues na biso kasi. Si vous concernant batu o ba créer qui ba rumeur soit disant que non ba beti ko ba beti ça c'est la langue qui ba confirmation autre chose auto lo banini. Bon, ba confirmation to parce que biso to zala été, biso pe to yo ki li solo. Fallait to benga ba concerné. To bengi kolo boîte et kolo espace chez Jonga to bengi expliquer biso. C'est yé moko pe expliquer biso. Et ça n'a mo ba compréhension mo entre biso na biso ba congolais peut-être. Mais le quoi grave ezate ba congolais ba paniquer ça ba bouquer likolo ça ba panzie mbanga non. Ça c'est azana est très bien pour moni les preuves en être solina e. Azana ba stomy boy azana est bien. Azana est bien. En tout cas, puis tu parles, dans un aposto mais campé que ça il y a des différences. Il y a album, il y a Gez Mawete où ils ont déjà marché, ainsi que album il y a des qu'on a vu sur Inosbi. Évolution dans le marché zandengeni. Tout le monde a dit Gez allé Inosa. Bon, au moment Inos a mis ça album naé le 26 décembre. Vous comprenez? Donc Gez Mawete a mis ça car toi na moanine. Mois de mars. OK, il y a bimisi le 4 mars. Le 4 mars, awa total album angomi balezo kende. Mais Gez Mawete ba pirata ki pa album nae va sortir à il album nae bima. Ngana osenga ndeko na biso Gez Mawete a travailler dire à ça la promotion ya nini ne makasi parce que lelo bana guerre na Inosbi. Mais il fallait bangwa na mutu nae makambo inonsa sala na musique ya sala ngona nte parce que tout le monde a Inosbi a sala ba featuring ya minene na monde oyo ndeko na biso Gez Mawete sala na nte a part featuring ya sala na Fally Ipupa face à l'effort ba recherche ya minene ya ko sala ba featuring ya makasi ba banda pe ko inviter na ba événement minene ko sala biso bien Inosbi moi na comparer succès album na succès album ya Gez Mawete zate parce que Inosbi album ne kutana na mutakala ya moi simoko o azala pe célèbre Inosbi a mis album le 26 le 28 mutakala ya fiwana o ya moi si ya frère Mike et bimi na internet et bouger réseaux sociaux et lié na album ya Inosbi photo za clair et masola ba jackpot et bimi ya mbouye terrain batu ba bosani album ya Inosa donc na loba bango mi balé félicitations na bango ka ba progresser na bango bien. Donc par là tu comprendre ni que album il y a Inosbi pesa nango bien ils ont évolué. Non, ils ont nango bien mais décollage nango eza mabe, décollage eza mabe na sens
et bimi et tout ani na base ya munene base yana ce que dunda album ce que Innocent bi asala ba stratégie ya ko la musa album wana activer ngo lisusu ezonga lisusu na actualité et ko sala biso bien tout le monde déjà Rebo Chulo bien de choses à elle partout azola na biso na minute akomi mama yena Innocent bi ba komi ba parents depuis moi na ngwa botami kena apparemment pe tout le monde yote place que rendre moi na visite bon moi na botami bébé soki abotami bati po bapaya bayotala esengaka 3 mois donc jour Innocent bi akofungola porte ke bato bayotala mwana na ye tokokende otala ye toza baparent na ye tokende kotala ye donc liboso tozala benga Innocent mwana na biso Innocent mais sikoyo Innocent komi parent aza lelo parent responsable donc aza susu mwana nde tozala benge mwana te lelo Innocent akomi papa Rebo ndenga boti boye je pense Innocent bi toyebi te soka ko autoriser à continuer na musique soit atika toyebi na ontemenga pona nga na esprit ya bien bako sala ka bolingo ba star koto Rebo azobeta musique koto Innocent pa azobeta musique bolingo ka ba star bakumbela ngobongo parce que balingana ki na ki star Innocent bi ako pekisa jamais Rebo atika musique pour abotise mwana je pense soki aluki atikisa musique et qu'on a créé moi séparation et ça la bien. Ati que les gars liberté, avec ta musique n'endenga jouer la carrière et ça la bien. Pour concernant pensa ma musique qui a Rebo tozo kapeka ba nungu on ndenge circulaka que non Innocent bien eu décision que Rebo ati ka musique totalement je sais pas au cas où eza bongo. Au golo bien Innocent. Bon, ce qui a jugé ati ka musique eza selon moi la mobile n'enga zora ba décision pas moi si na anga pe madame nanga patience azala sa pe musique to lingani to komi couple ndaku moko abotenga mwana liboso eloko liboso na tiki sa musique donc na habité soki exemple nanga ekokende même exemple na couple ya Innocent bi na habité est-ce que Rebo akondima ndenge nga na tiki sa patience musique est-ce que Rebo akondima Innocent bi atiki sa musique elengi wana ya kolakisa mwa libele na Instagram kolakisa mwa libele na TikTok est-ce que Rebo kondima vie ya sika ya kolata ba pantalon kolata ba robe milai na habité donc wana ezala il faut ba luka église avant passer conseil wana il faut ba luka église plutôt pas de parler lingolo baki ba sex tap nani pe bima ya Rebo pe bima pozo baki no elengi wana kolakisa kanzoto na ba internet na Rebo za star mo ka sala ka direct em susazo a dendisa ba face ne to ka ndenge la pe et puis ça mo ba job pe ba soif mo ka tika na sous-vêtement na sala pe live mais ce qui Innocent bien longolé na monde wana vraiment azonga ser normal obi ke eza masekite kolongola Rebo to ebi ya ba base ya ba nini ki ozongisa Rebo pena mwana ndaku mwasi ya libala akoko kango premier mois deuxième mois troisième mois ba Innocent bi na lembi nanga mais pourtant ba fana Innocent bi na lembi nanga soki pe olukano mwasi mususu luka abokolo mwana maman alors ça da bilengi wana déjà ya babenga ke na TikTok babenga ke na Instagram moi ba live ada bilengi wana kermo boye alache lamba ekoye batu bamona moi mipende na ye siko yo pekisa yo bando lache biloko milai wana il faut baluka prophète Emmanuel Dodia alors bonde la bango pena très bien pena bondeleli pena Rebo très bien wana abisio na Congo prophète pasteur moko akoka biloko wana zate baluka pena prophète Emmanuel Dodi déjà avant Innocent bien zo ba décision oyo zo senga ki atikisa Rebo ba base na ye na ba musique baluka na prophète Emmanuel Dodi to me campé kozonga na sima ya début émission na misoni to bandaki na okaki lobaki loko moko nezaki très capital makambo Cindy Leker tu avais dit que Cindy Leker nenga na soka ke leone église ya pasteur ya prophète Joël Francis a otika ebongo to parla akotika ndenge nini parce que bango moko pe ba pasteur batele makakaka quand biso to tele makaba pe batele maka osa comprendre moi ce qui te connaît Cindy en tout cas yebisanga leo na Congo Whisky wish ya témoin jeune nini o arevaka kolongola fiwa na sous-vêtement leo na Congo même Whisky wish ya jour mo na koti ala lipo so mabe efinga na olota Cindy na bi ba jeune na bongo za ebele o ba bali ba revaka to pas Whisky c'est là on a expliqué exemple moi muke to pas Whisky ala libiso sko to koti ala nda kupolele to moni ki la cha Whisky depuis zo ninga to la musi Whisky boy poane
Ote de na ko vote depuis na lota sindi. Siko yebisanga. Ba jeune combien o balota ka sindi na ba vie na bango. À part whisky wish ya biso to mona live. Pito pas en tout cas, et aux asuka, to bani déjà kokoma na presse. Mais na so biso mutu nyonso tu na ba patron mona ka yango moni confiance à la système. A permettre sindi pe sa téléphone a été que tout le monde a un téléphone. Yango moni confiance ngaka sindi za na Instagram te ba nini te. Ba raison wana parce que depuis Congo banda moi c'est qui to connaître sindi atika lozate. Vous comprenez? Alors quel pied na makizembe tozo mona en tout cas ni internet eza ya koninga na mabala pamba banane esu babali yo bité samedi malika zobala ouais malika zobala en tout cas wana za mwana biso fimbu na fimbu to kende libala na ye ekosala bien. OK, ekosala bien mais il faut y bango très bien. Ba fina biso internet boko misa mabala concurrence te. Po muninga bala kinga pena kende ko bala. Parce que libala ezana ba conséquences et beleza la kanakati. Oya comme condamné na vie mo boyo sepelaka non ngote. Ngana a préféré comme libala malika eza samedi. En tout cas to soutenir malika 100%. OK na so libala mais nga conseil na kopesa bande ko na biso basala makambo mabala na ba aventure te. Si je kuta mabala ngo yebele ba Karine babali grâce te mabala ki mobali soki ayoki malili soki ndeni na bengani donc makambo mabala esenga foto sala émission mobimba non parce que makambo mabala ngo eza moins compliqué mo grâce te mobali akio découvrir ya nzoto malili na kati ya bengani na libala. Donc on a aussi makambo mabala o to sala ngo émission mobimba ekosala biso bien. Alors na osepeli suku ya mbalo poto sola makambo mabala o eza na internet c'est mabala eza pamba na bana mibali o bazo bala tozoka ke baza baswa disant ba PD bana mibali mususu basi bazo kende ko bala bango kaka na internet mais sinon ken ouais wana esenga to sola parce que lelo ekobala e community défi ya mutu nyonso to luka longola défi boya ko boya banda ko bala na mibali likoloka ya kolongola soni ya kobala. Et comme yo moi si obongisi mbongo na yo o proposer mwana mobali ke longola nga soni balanga kaka po ali rekende ya mabalo na mona ekende pe mabe. Yango na ebiso lobi vraiment na kozala honorer na yamba poto sola makama mabalo. Ponga ipena na yebisa yo edina lobi to sola pene mission ponga na ndimi na ngateke mobali ya Karine mokonzi pena kasangisa ki pena mbongo po ya bala Karine. Ngana yebike YouTube ya Karine nde bali Karine. Bon merci. C'est Apolline Lumumba RDC Monde. Vieux Louison Mbata, Bambote Belé, en tout cas, Adel Djoko Bagou Danger, Koko Arafat Makizembe, Bandeko Baza et Belé. Vraiment, Karine, depuis Banda continue à YouTube, je pense à créer Kies Moboué. A bombimbong, a lobby, yaya, pardon, limbisanga. Yako balanga tapo na visibilité. Mokile monaraka, na bali parce que li bala grâce temo. Et Melissa Kingama inatonga. Vraiment, yope balanga kaka. Comme ma balanga comme ya bongo. Bino bana basi to bandozwa na ba monter na so ba whisky ba bali nanu te bozo ba mbongo kaka bo sangisa to pesi bino ba whisky ba MP4 ba pegi tita donc boya bala ba ko bino bo to yoka ki pe ba rumeur mo ba ndeko circuler ki madame patience na bala yo ya bala ngande ni na musala nini ya sala ka o ya bala nga oh asala ka musala kasi ona lobi asala ka musala nini o ko permettre ya bala nga asala na musala. En plus, to bala na ye to kenda déjà église moko église o balinga ba bêtise abongo ça manante. OK. Ce qui place ngana kale église est soutenir. Merci beaucoup. Na sepeli mingi. Vena nga deo muzungu na peso bambote vena nga Placide Ebio na peso bambote merci. Merci beaucoup Ken Pena Makizembe na présence tayo ainsi que ba analyse pe ba point au tete na ba Nicolas ba Iwan en tout cas merci et puis merci encore na grande famille à film na film bozala toujours wana pona kopesa bino ba biso ba remarque boy ba ke ba remarque pas filmer on les lob bon qu'était mettre lo mobali ya mwindu mobali ya mbinga mibali o basi ba fi internet bazo pesa ka bambo na lobi na o plutôt pas na boy bez ba lobi mettre lourd mobali ya mwindu mobali ya mbinga mobali o ba fi internet bazo s'apprêter ba balae donc ce gars Rondima en tout cas tous na bango mingi ba fie belé ba na bambongo na bango ba na posa ko bala en tout cas merci MP4 merci beaucoup Whisky Ushia merci pour la réalisation donc qui jamais conclure émission sans pour autant na remercier Mbutali Kassou mon coach ainsi que Giez Kadima alors ça a déjà ba clip na depuis quelque part d'ici là les 20 to quoi accueillir na kin il sera vraiment le bienvenu alors merci beaucoup mesdames et messieurs je vous dis au revoir bonne suite à vous.
Patson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.